99% ba Congolais bandimi rive kono, ba maréchal, makambo asa pesa na mutu na ye. Siko papa grifi yo boyi na ona kwena yo bon. Fanda salaka royaume na yo. Et puis petit yo soki capitaine soki 6 soki 4 soki 5 au tobola elongi na yo. Soko sana tembe le cas pa ya Ken Piana comme ça to senga na combat cage. Na kobeta yo. Ya za saperte. Pour est-ce qu'un cordonnier ça s'appelle être un cordonnier. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kokuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Donc est-ce que ngagola ta bien sapato batongi na bakole ya 100 francs ata yo mongo be papa mbalataka sapato o batongi na ba 100 francs oyo ba combien bo ngango na ba maboko na wana tongi ya 100 mbongo arrive kono kaka oui oza ba pièces ezo coûter ba 3000 euros bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. En tout cas sapato soki ezalaki ya ngwanzu nde se Tanzania bon papa bibisake bango bangi banome siko papi na bango motambo na bakaye je sais combien belé boy parce que on considère à 50 ans sur un projet comme chanteur koyemba etalaka âge personne va pour lui on dit Ken Piana ailleurs yo Fali bato elaki yango donc makambo ekende bien
Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Alolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko, Bozolanda biso, partout à travers le monde. Balobi, lelo, Tobeta Masolo. Yamikumba o papa Wemba, nave na biso, servos, nyarkos, batike la biso, parce que Mikumba na tobenga ango religieux qui tendi. Bandeko na biso, ba saper, yamboko yo. Ba respectera musala na sape, bazo ango comme boulot pena profession na bango. Tosola na bango tozana butalikasu yepe abetika système mikaka ya papa chéri bimba yodi ya bablagite mbuta na ebite lelo tozo animé moi émission oyo na moni opo koti na kati ya monde ngo boni. Bon, talaka nazana le king de Kimankuta. Oboya yonani yo. Yonani yo. Le king de Kimankuta Rivenkono. Donc yé benande pape de la sap. Azo vandi sa idéologie na ndenga mukete yango moni tokoti ka pe idéologie te. Ngape omoni tour elegita to sala na ba ndeko na biso. Bato ba chrétien nga forme mbuta yango komi entraîneur équipe à balle to nini. Place ba saper baza yo relata ba Varese na bibo. Le king de Kimankuta tinela ngano elo mono na le gana on émission na su DHL la vite fait na bibo abna na ressusciter Servos Nyarkos abna to suka awa te ko donc na esengwa trop ya go zana bande ko na biso na plateau yo ndem do kumbela ngana na cha ba commentaire ndenge zalaka et puis neza boye à part na mi ba neto ya mi bandeko na biso to zala pe intervention ya yemoko Rivenkono le king de Kimankuta a intervenir à 4 minutes pour na deux questions moko et ça la souci fort fona tuna ezo kanga lo ngungi donc fona tuna e wana na ko tuna bandeko na biso tout la bande de biso mais au deux questions on a bombela on a emo Rivenkono il faut intervenir donc meme la biso gaga voilà mbutalikasu avant to banda émission na bande ko na so ba saper na osenga comme vous avez deux questions ya tout na Rivenkono na osenga o banda na ngona no après to kaye après to bando za so ba saper moko to solo la pena bien. Merci Ken. Avant que tu n'as banda, on a fait un mot na boss Tanguy Brice Lulendo a eu fêté anniversaire il y a pas longtemps. Moté maman fait fanzo je crois à l'écoute azolanda biso na bande on a so ba saper parce que ça peut que na nzela mo na ba moyen. Alors ba tout le ba boss Tanguy Brice Lulendo l'ami de Bill Gates le seul congolais. Bango ba na ba mbongo na bango donc à la tagape na pesi moté na Gari ou le GI
Wa tout ça a accompagné Bismarck Biyoko Biyombo was un grand basketteur na biso mavana na États-Unis abeta na NBA papa na Kufaki Gary we la accompagné na matanga mais na anniversaire Gary we lelo la sepeli a fêté ina ba maman na Sud Kivu apesa ba ba don apesa ba futela ba maman ba maternité ba bimande ka gezalaka asalaki ba don salaki biso bien Gary we il faut rester comme ça vraiment on est ensemble mes condoléances na pesi mote na prophète Bigansumbu oh déjà mardi aux Anarata Luanda prophète Bigansumbu oh Luciana Yembeli Nzembu kitoko ezobima le 3 septembre hôtel Club Center na Luanda et à Bigansumbu donc en tout cas et sengweza mingi Rivenkono déjà tozana en ligne Liz Leader Miss Diaspora la pression va monter trop Liz Leader et puis Ken Obosani le professeur fils Maya il y a Guyane Oyo to cela il n'est pas Clarisse Tanga Mouyembi professeur dans sa Guyane il est maintenant tangi saramindele ma français mais na Guyane Clarisse Tanga Mouyembi bon séjour à Kinshasa boss Tanguy Brice Lulendo les seuls Congolais millionnaires ami à Bill Gates les seuls Congolais amis de Bill Gates donc bon c'est pas les seuls Congolais millionnaires ça c'est banaliser l'argent quoi ça c'est banaliser la fortune les seuls Congolais amis de Bill Gates donc il y a Solana Bill Gates il y a beaucoup de tapés par politiciens à Bill Gates pour investir dans Mboka boss Tanguy Brice Lulendo balobi wana patron PDG azosala makambo lelo parce que ye nayebi ko cha commentaire na silise na parenthèse wana po ye azana compagnie munene to babengaka groupe LTB na kati tokuta bâti service bâti fluide bâti rénove bâti énergie on va ça la construction va rénover bâtiment et puis location il y a véhicule il y a toutes sortes il y a luxe il y a gris il y a osaranate monter maman fait Fanzo la plus gentille de tous les Congo féminins et puis pour finir tous pepele en métolo monter maman Emilie Nzemba donc awa sikoyo na ina deux questions fallait na tout arrive Nkono première question na ngai pour babanga yo sapeur faut ala na caricature nini faut ala nani il faut ça la nini et puis deuxième question nanga et la manini o bako reconnaître que sapeur ala te la ma cher ne to reconnaître ba Rolls Royce ne to reconnaître ba Porsche ne to la ma cher nini o l'équipe la ma tout na cher o so moni sapeur ala tiango o ki ba même batem la sambetu en tout cas Rivenkono première question yo kiango et puis deuxième question répondre de Malamoto Kangisango merci Rivenkono Ken Piana Mbutalikasu ezalaka toujours plaisir ya ko informer bino monde ya Omo pour moni monde ya Omo ezana bakolo nango mingi bakota monde ya Omo ezalaka to benga ba victime bakota ngo ça va comprendre base de données ba benga ngo base de données ça va comprendre dogme nga o nazo koze bino King de Kimakuta le maréchal Rivenkono Spiritu na répété en 1000 fois. Je suis le deuxième personne à commander ma forme après Stervos Niarchos. C'est moi. Vous comprenez? Moutami balé à coma. Oyo, à salaki idéologie, moskoyo ezwa en plaire. Ava basusubaya. Alors, naina lobanini place wana. Lelo oyo, monde wo moso moni kota moi désordre parce que, batu ebele bakota ki ba ki na bango, valeur ya monde wo moté. Yango kota désordre. Pour religion, nous savons kota ngo foué ba dogme nango. Sur ko tu ba dogme ne ba benga ba loi o ko appliquer en haut pour vendre na religion mais mingi ba kota religion qui tendi na vitesse ça ba dogme alors so ni na récapituler bino moi moké likambo ezaboye lelo neti na pese exemple bazo ba likamba pape Niarchos azala jamais na souci ba benga pape seul souci à Niarchos ezala ki ba benga ye prince yango moni ayemba omona wapi prince akelela souci na ezala ki ba benga prince pour abane ko revendiquer droit na étant que prince ya bateke yango moni nzembo nazo bimisa na lauréat na récapituler histoire na ye on a déjà première des choses mais ba bazo ba pape na religion qui tendi kombo ya pape ezan impact ata mon côté nga bazo benga nga pape na ba petio yo ba sepeli ba benga nga pape na ndimi pe yango
Mais ce n'est pas parce que babengi yo pape que oleki batu na rolata. Mutu aleka mutu na rolata na monde wo mazala te. Ni akosa aleka batu na rolata te, ni papa wemba aleka batu na rolata te, ni ngayo na zolo banaleka batu na rolata te, sa perpe moko ta ko bima aleki batu na rolata. Bon, so na yi ko répondre bino ke et la manine eleki cher. Ba griffe musu bisokota ngote. Parce que ça va griffo mutu foza na ba moyen pour okota kuna. Si obiso kota ba griffe obiso to yemelaka. Net nyako sembe ba Valentino Omo, ayemba Gianni Versace. Ngana ena yembi ba Adolfo Dominguez ba Isemi yaki ba Jean-Charles de Castelbajac et j'en passe. Et ça va griffe obiso to yembaka. Mais il y a des griffes, il y a cher o pe to yemba na biso ngote. Mais soko koti kuno romona tamsu blouson eza na primo ko dépasser. On repère cet exemple là, Hermès, Yves Saint Laurent, griffe belé amine nezali oyo to yembelate bat pa peu akota na bango pe kunate. Bat ba kota ka mingi na ba obso to yembelaka. So to yembi to bimisi bat bake bakoti. Et la maya talo ezala jamais. Ezali couturier. So ki asale loko na ye a valoriser loko na ye a pesi prix. Mususu akoza na tam susu na matière à utiliser moins poso ya nyama na kati. Ça veut pas dire mutalati blouson ya cuir ou mutalati blouson à croco alati la marque de cachère. Fourrir ya pamba. Fourrir manteau à fourrir. Et koko dépasser prix à voiture. Ozomona sko ba dégrade le Congo. Soit sauvage et koko dépasser prix à voiture. Donc elamba mon côté zali o mutakwa ko beta toloke na sombe la mal le plus cher. Non. Ezali couturier na couturier akoki ko bimisa extravagance na ye asali ba mélange de matière a pesi prix na ye pour prix couturier mutape sarati. Couturier asala lobike na befort na sala ki na ba design na sala ki na pesi prix boy. Alors monde homo eza voiture te, monde homo eza train te, monde homo eza avion te. Monde homo ezali mutu oyo asali loko na ye à valoriser yango a pesi yango prix. Ba griffe musuku totanga raté eza na ba prix a koloka. Mais totanga bango jamais ba ben na bango pété mais bazo te kabiloko très très cher. Mais loko la biso tolobela yango te moi pe ba ki ne kota kuna ezate yango net exemple na pesi ba Hermès ba Louis Vuitton eze belé so na bano sala ba lista et vous allez belé oyoke baza ba mama na couturier mais tellement tolobela na biso bango mingi te ba pe ba kota na bango kuna te. Bat bakota aka na ba grifo to tanga ba Yoji Yamamoto ba Giorgio Armani ba Adolfo Dominguez ba Issei Miyake ba comme des garçons pour to tanga ki ba yongo bato bakotaka. Alors banda le bolongola ba complexe na ko lobake muto alati loko aza danser non bolongola yango grand sapeur ko leka muto akozalaka jamais timu kile okufa akozalaka jamais batmuso abengo ba héros de l'ombre ba lata na ndenga bondoki mais baloba na bango pété. Vous comprenez? Donc, il y a un vrai sapeur face à un état d'esprit. Il y a un état d'esprit. Il y a un qui est prêtre. Pour ça, il y a un qui a idéologie, un texte, et le baki nyonso. Il y a un king de Kima Kutaza Lelo. Honoration à Stervos Nyarkos Mausolée. C'est ça les prêtres. Et ça te pose au milieu 45 000 ou boyolobi quoi prêtre. Non. Vous comprenez? Au rose à la victime. Ba poser na ndenge ya victime ko payer loko son yebaki ozakuta na palete osomba peterente king de Kimakuta centre commercial na Luanda king de Kimakuta entrepreneur na kati ya Suisse king de Kimakuta ayebi masolo wana avant yango ba bengi prêtre. Voilà en huis clos message na ko passer bino donc muto ya ko sabino soutien on a lobaki nouvel ordre mondial de la religion qui tendi tozo refaire histoire tozo comme Bible pour to kanga yango. Ancien Testament salamaki, Nouveau Testament et tozo kangayango. Histoire ici la raté et sili. Le 10 février nazanakin, nazo inauguré mausolée à Niarchos pour avoir ça impact il y a grand prêtre. Voilà, grand prêtre c'est ça. Muto aya kana idéologie et koko bouleverser monde. Voilà ken piana mutalika sou message nako passer bino pour na lelo. Yango bobongama pour na nzembo ya lauréat de la SAP parce que zali presque historique ya forme motorobima na mondo wana lauréat de la SAP ne makambo kalate ezobima merci na kotanga ba prêtre oyo bazo mériter ba ballon d'or oyo ba bengaka ba prêtre balata ka batongaka baza ba vrai responsable c'est pas seulement prêtre au pays aux nos responsabilités non cette fois-ci toujours kata makam na mukuse lata tonga zala
responsable. Voilà, merci beaucoup. Alors, to bandana tondolo bilele, yaza saper patron, ba saper anzala te. Ya fandisa moi 4 palais. Kana ba loenga na ufinga saper boy. Mutu pena poser vie poser makambutu poser. O eza nango domaine musala na ya mesa nango depuis bo mwana. Mais à part masola sap aza ba magasin na ye, ba boutique bana misala, tondolo bilele bonjour. Bonjour Ken Piana. Merci ma nandenge oyambingawa na opesa na ba mikili salon tenabino tuna mikili en plus yemoko le maréchal rive kono le king de Kimakuta oyazali pape de la religion kitendi nako senga nako se excuser pour bana mikili tout quoi nakina ba ebike fu tozai na braza mais tokende braza te grâce à coronavirus yo ebika système nde ba ke Kini, Congo est comme zone rouge, de PC mystique, moi, mato kendezate, to kende mate voyage en Faraki, mais to ebike notre okende. Donc merci ma fille zone na makasi na ondengo salaki, mais par rapport aux infos tina otezaga makambo ya coronavirus, c'est pour ba voyager na bandu les autres raté kuto belega biso ba to raté voyage te bino mombo yebi. Donc yango nde nga opesa na message à liboso, ezaki nde ngwana merci. Merci Tondolo Bilele mais Château Rouge ningania. Obi que dernièrement to les gars na bino boningisi Château Rouge mabe beaucoup de polémique na mikili. Donc olé bozala vraiment que au milieu du village mais botumbo linde ba saper à poto likamuni pena bozana wana ba saper à poto. Merci Mbuta omoni bisonde toza na colère na banzi ba ken pia na baebi ndenge pe ba souffra na makambo ngo landaka bisonde ba kofinga yo yebi de toza na ba colère mabe de toyoki déjà que non Château Rouge ba komotambo na ba kaye komotambo na kaye na biki bake lukakao nani baza soki na 3 personnes na bango bache ba noter ba komotuna sko zala pena clair. Est-ce que problème nini penezo bimala Château Rouge pour solo ba on liko le problème les obima kuna ba komotambola na ba kaye po ba bimisa pape bon pape bibisake bango bangi ba nommer siko pape na bango motambo na bakaye au moins micro ba ndeni on dit kutu bakaya ngo komi moi lisa matanga ndeza moi ma daye bokumo ko sa cotisation bokoma ba kombo nde bango bakomo tambola OK lelo na yebna expliquer bango omoni cerveau Nyakos azali fondateur ya religion kitende eza œuvre d'esprit na banzi yo za mutu e osali déjà eza œuvre d'esprit ya cerveau Nyakos ozo comprendre héritage nyonso etikala pa bana ou bien pas ba parents voilà ozo comprendre mais nazo comprendre te héritage ya cerveau Nyakos batu moko boye ba ngi ba zwango kaka na ndengo wana donc comme héritage ya kowelela OK pour ozwa hérité héritage wana faut ça la lokola ndenge maréchal rive kono le king de Kimakuta zalaki bongana na tuna question moko Tondolo Bilele ken limbisa muke en qualité de quoi bino bo confirmer pena que rive kono le maréchal a commis aza pape de la SAP yango nazo abana répondre aux questions na yo na ngina ya na na biti pour na waya obunga makambo na za nango problème ezaboy cerveau Nyakos premièrement azana na famille coutumier oui c'est cerveau Nyakos la chef coutumier azana na clan coutumier donc rive kono le king de Kimakuta azana na famille pe coutumier le pose wana pouvoir ya cerveau Nyakos faut le kana no zana no obandana na coutume ndenge tokutaki kosala le 10 février passé tokutaki kosala passation de pouvoir ya cerveau Nyakos na les maréchal rive kono avec ba chef coutumier nyonso bazaki en place yo kozwa pouvoir te sans oleki nanu na nini na manifestation wana ozo comprendre yango monike non nazo ebisa bango ke maréchal rive kono eloko ya sali abandi nanu na ba chef coutumier étant que chef coutumier en plus lokola cerveau Nyakos aza fondateur ya religion kitendi ezali œuvre d'esprit na ye donc tant eza œuvre d'esprit na ye famille na ye na mwana na héritage etikalake pa mwana Jani Mumbele mona nini Jani Versas mwana Nyarkos nanto mona ete na ba délire à forme kalobe la forme agange la forme mais bino ka ndé bokotsa koma Jani te bon vie akolakisa bino babilili ye moko Jani bazana vie po Jani tango père na ya daki azaye mwa muke siko via ebisaki abite nde nazana na uzaye mwana muke fu lelo kende kosana nino ke kunda
père na yo donc so tali bien rive muta formé Jani mais ati lelo aza maboko na ye talaka pire petit na ye aza maboko na pire mwana ya vie na ye nièce kaka aza maboko na ye yango moni Jani azui décision albité papa lokolo ebisinga boye fu tokende okunda moi papa yango moni sko problème eza ke nga nazo kende na position naza nango to décision naza nango nazo ebisa bana poto bavotaka pa pété tandis que ye moko cerveau sinyako sa yemba nzembo ayebisa bango ke non o basalaka na poto wana ezalaki examen donc proclamation na confirmation ezalaka na kinawa biso ndengo question tunaki ngai obi ndenge nini tozwi pouvoir ya kopesa maréchal Rive Kono nini ngwende mamba forme ngo pesenga pe molili parce que ndenge toyoka il faut bon eza moni makambwana eza na no esprit te bo ça pesa tant d'esprit donc eza nango be esprit oyo zo kanisa wana te mais ndenge maréchal Rive Kono akenango na ndenga normal ak respecter ba norme abandi chef coutumier égal quoi mais chef coutumier aza moto eza le roi président de la république hein azo konzamboko eza te ke yo raisonner ke gwagwa yango nazo epsa bana poto ki pape bapesa yango te na bakaende bo tambola wana maréchal Rive Kono akena ba norme ti lelo yo azozwa œuvre wana ya œuvre d'esprit ya moto bazwa kango bongo te faut les par famille na ye mais na biso siko ba s'appelle biso tozo confirmer yango poto 26 ans tozai ban étiquette et loko moko esalama ite tozai ke parpiller mais maréchal Rive Kono eza lokwa kazaka moko ekoya ki na poto maréchal ayeko lokotango asangisi bi asokoli yango asangisi biso nyonso tosangani yango moni ke totala ki biso tout obité moto nde to sala nini to chaye papa nde to pesi yende makambo par rapport ya organisation n'esprit na pour bapesa mokonzi te par rapport ya ozangi boule siko makambo na tout esopi bana poto mwende esopi bango baza sans esprit. Merci Tondolo. Conclure nano parce que ba question est belé o il faut tout na ba massa donc yango nazo conclure moni eloko ya maréchal Rive Kono sali no aza pape de la religion qui teni biso ato confirmé Braza est confirmé qui n'est confirmé donc maréchal Rive Kono bana poto botika distraction et sopi bino fort donc ce total bien pardon Tondolo ce total bien pouvoir pena ya pape de la SAP bato akini nde badesidaka parce que bango mpe bato bao bana poto bandeko na biso bautana no awa do source te desidaka so tali bena bien te pouvoir eza bongo ki sasa Brazzaville bede eza makambo eza ki sasa bona Angola est-ce que déjà na opé ce exemple yo déjà mona musicien moko awuti poto hein asali sexa yo sala plein awa Félix Oazeko Félix Oazeko na nini Félix Oazeko asali signature awa tango ya asali liboso album ne asala ka liboso et shuwaka tango asali signature awa nde asali nini de pouvoir et utaka awa biso batunde to pesa ka pouvoir donc le quoi to pesi maréchal Rive Kono pouvoir mutako longolango azate donc eloko esali bango passe za nini ba échouer ba moni que non maréchal Rive Kono alekeli bango mbongo alekeli bango esprit mais yango to lobaka la SAP c'est la bourgeoisie la SAP faut na mbongo maréchal Rive Kono aza na mbongo. Merci beaucoup. Nous avons battu Moussousou. Alors, nous avons remplacé ça. Mais comme il est Kambu, il y a qui chef coutumier, il y a ceux qui ont un conflit comme Makasi. Donc il faut m'ibégo ou ta koto yo. Voilà. Bon, na rolo badon bango mutu ba vendre sa pouvoir. Ce ba limioté à to saline ni lo corrompre pe bangote. En tout cas, yo yamba mupaya. Voilà. Alors, awa to yambela bino siko binyo mbale, bino bolobi pouvoir il faut pouvoir il faut ça moko ya ba chef coutumier to yebi ke chef coutumier aza muto aza rampiaker Rive Kono aza muto aza riche na habite besoin de Rive Kono eza pona mbongo na ya aza nango ebele via besoin de par rapport ya ba culture oyo ndeko na so tondola uti koloba ouais ken mpiana ngana lina bakisaka boy pona chef coutumier nyonso aza mpiaker te bon soki natali o tala pe ba chef coutumier belé enti vient na biso nani David Matadi Kibala est-ce qu'aza pauvre alors non aza pe récité ape motambongo makasi sikate papa mbazaki chef coutumier papa mbaki na lara papa mbazaka pe mpiaker te ko cha David Matadi Kibala na ra ya batambongo te to cha pe papa mbasiko papa mbes que aza mpiaker
Bon. Banda ko combien tiki pe? Papa mbati ba parler belé, papa mbasali o. Tofanda to sala émission, to tika ba we kimia ko papa. Tika la. To tika ba we kimia, to tika ba we kimia. To marché ba monter papa mbagi mpia kerta ila la. Te azaki na mbongo, yango to lo bato biso ki totali ba mbongo par rapport à ba bien. Côté ana to boya moi ba mbongo ngo ndenge ya mabete. Ozo comprendre. Donc parce que ceux qui to bandi kotala ba immeuble na banini o mbongo ane tikeli biso e me mabiso na mwa débat mususu yango na alinga to kende na masolo o to beta to moni lelo rive kono yende lelo bopesi charge ya masolo ngambu ya munene alors eloni ne convaincre bino pe na bino bato bozana bino bateti bino babude Bozondi mapena rive kono depuis na yeba marambo sapi. C'est pour la première fois na mona ba saper nyoso a Kinshasa bandimi mutu moko. On va compléter bino mal. Na yebi ke yo za tetu. Normalement. Mais na ki tetu na yo, na na yebeli yo na source. Na ndenge beno ndima mutu te. Ni nezo convaincre o pa rive kono, o ba no benge bena pape de la SAP et pour ya ndenga ko trafiquer te na ndenge pa coopération te ya vrai penda. Ni ne ça la bon motivation zo ta. Bon, ce qui est andimi de maréchal Rivenkono, le pape de la religion qui tend avec Baboul naye. Moni ça eza boule. Donc ça peut être molagana boule n'esprit. Alors ce qu'on a un esprit te au koko diriger batunet babiso bote. Pour toi na ba teti de naissance. To boya la même bato mutaleki na mamba la ta zala ga. Monde entier mutaleki nga na mamba forme te na lobango. Nandi Rivenkono. Bon, et là qu'on sur source zanga raté alors. Tango yo obimi mais source na yo uti wa. Vous comprenez? Rivenkono azalaki na cerveau signal cause. Rivenkono azaina papa Wemba, Rivenkono azaina kester. Donc azaina entourage ya ba prêtre tout obiso to yebi na donc yepe Rivenkono dans les maréchal donc to benga cofondateur pe ya religion. Oui, azalaki na ba vie tango ba osa religion qui tendi et pas na ye ba banda benga ngo neti ba banda benga ngo nini soki ba komi ba ke na royaume temple pas na ye. Donc mutu nyonso oyo nyarko si beaucoup ba ole kana temple pas na ye. Donc il y a raison pour laquelle tout monde a dit que tango ye azalaki na source idéologie. Donc to ko négliger té. Mais ye penda azana idéologie ya ça azape musicien asali album o ba obenga nouvel ordre mondial de la religion qui est en marche. Curieusement pape de la SAP Niarkos o atika biso ba osala mausolée par les maréchal chanteur après ça peut banzembu ya danger baemba pe banzembu ya danger a composer pe banzembu ya danger. Curieusement papa Wemba oyo ba koma obenga roi de la SAP na ba poto partout musicien et puis King de Kimankuta Rivenkono le maréchal musicien. Mais donc c'est que maman peut que bien faux ara musicien pour comment la trône. Mais normalement Ndoul est forme tambola na Ndoul. Mais bino ba banduli c'était. Toi banduli c'était mais to yemba kaka. Po nyarko sipe abanda ko yemba. Ah je sais combien belé boy. Parce que on considère 50 ans sur un projet comme chanteur. Ko yemba etala âge. Ko yemba etala âge de. Ko yemba faut botama na ngo botama na don. Te ezadon. Soko to botama kinango. Tamuso zwaki opportunité wana te ya ko sala musique tamuso. Voilà ina ko yemba nengo za. Oui, na yebo yemba na lingaka pe ndul. Na za pe moko na kenda pe musique na kenda pe ba concert. Avatoka tayoka si avatoka to bimolo ba loba suka. Asa ta focal ya. Te na baxele question mo. Problème ezate. Mais oui que Strevos Niarko ça kufa na 50 ans te. Bon, normalement donc toyaki mutu na tana ye. Bamusu bako sala 60 ans, bamusu 70 ans, bamusu 80, bamusu 90. Est-ce que c'est obligatoire faut ça la musique pourquoi on a trône wana ya pape de la SAP te eza po ça la musique ndoko ma pape de la religion qui t'indité mais boule ya ndule pe fait ça là pour tango ba ko de baso ça défilé de mode pour ndule tambola na forme il faut les kawana pour beta mais yoko il faut beta penze mbo forme hein net religion qui t'end en marche les lots tozo bimisa lauréat de la SAP les lauréats de la SAP de la SAP ils ont bimana album wana soki batangi kombo na yote et là qui c'est que beta ka forme na SAP yemba bien nzembo SAP oyo yemba bien. Sapologie. La sapologie est un état d'esprit. Ah ouais. Donc, ce qui n'a lobby kana yemba. Te ngai naza musicien te. Mais ngai naza japonais. Naza mannequin, naza la défilé de mode. Te ngai ndondi ma ndenge. Na lobby te ngai naza musicien te, na musicien te.
mais naza sapeur eza te qu'il faut yemba kaka te bakobeta changer langage kaka makambo oloba te na changer langage te est-ce que mutu nyonso fa yemba kaka bon nga so na comprendre bimi ombale alinga expliciter na likambo wana ke sap ezaka toujours accompagné na mwa musique parce que tant pose baka forme na tempo musique ekumbelaka bien et ça la rappelle que chaussure ni atabia parce que na projet oyemba te na vie te projet oyemba pona nga na grand mbala changer nya mais bamasa bayembaka bazali nyonso lobaki ebaluki sisi me baluka na pe na kati na biso bamisien pe bazali. Ok, merci beaucoup. Pardon Ken, likambo na Château Rouge eboti désordre eboti polémique oyo yoza liloba ochana kati te bamasa ya basaper ya mikili batike eloko wana eza matanga te eza kaye pe ya contribution te ke oleka na Château Rouge tokomaka bakombo osalaka banini te forme sa pepesamaka ndenge wana te donc Rive Nkono azwaki yango na banorme ndenge tondola ute koloba na banorme faut banda yango na famille mombele o famille na famille coutumier nde tosalaki passation de pouvoir yango nde bapesaki bokonzi bapesaka yango na banorme neti po koma chef de l'état faut kende na baélection osala makambo tu oyo kosala okokisi nde batioko chef de l'état c'est ça mais banomi oka na balabala boye obimi chef de l'état na ebite est-ce que esalema na esalema te kokoza na bambongo okoza na nyonso kosa ba critère et tout mais comme président de la République, il faut outa na ba nord. Parce que Papa Griff a lobby yepe na kote wana ya zone di mabinote yenda za likolo ya ba saper nyonso tu. Mais to mon arrive kono ezaneti Kinshasa mobimba ba voter mutu. Mais ana mutu mwana kwa zo bangai ya za président na ngai te. Maintenant ezalaka te. 99% ba Congolais bandimi Rive Kono, ba maréchal, makambo asape ezana mutu na ye. Siko Papa Griff yo boyi na ona kwena bo fanda salaka royaume na yo te ye penza ko boya te po ye tout so to na logique na forme ninge zalaka ya za saperte pour ye est-ce qu'un cordonnier ça s'appelle être un cordonnier il faut ça la basapatu biso to ça il est défilé na basapatu le to pe sango valeur mais yo ça dika sapatu kombo ken ozola taka ken ozomona te keza na sensibilité ba tupe balati yo ngote donc est-ce que nga ko la ta bien sapatu batongi na ba colle 100 francs ata yo moko be papa balata ka sapatu o batongi na ba 100 francs en même temps tie motonga tubio na musa donc eza na ba normalité ezomona mais ye atika mambona bibi obale ozo réduire mulinga nazo réduire te eza ba logique des choses il n'est pas sapé logiquement parlant pour ko beta ba bourgeois beauté nano okomona ken okomona ba bourgeois beauté bantibala boy ba 8 kilos ya ozwango wa oyo ba combien boy ngango na ba maboko na iwana tongi aza mbongo arrive kono kaka oyo ba pièce ezo coûter ba 3000 euros. 3000 euros. Ah, bien. Donc 3000 euros, donc ezandambo alupango quelque part tamusupe na côté moko. Tambola na mutuka. Oko tambola pe na mutuka, mais il faut zala na pièce oyo eko tirer bateau. Yes. Yo bo tambola na mutuka. Au privilégié ka blouson. Te mutuka zawana, mutuka zali. Omoni mutuka te. Chipi monga makasi zawana libanda. Otambola na Jeep moko eza wana ya noir ya mystique. Comment benza déplacer ça nani? Ya bisote otambola na Jeep moko eza nouveau modèle. OK, merci. Merci Mbuta. To asko to zonani. Capitaine de l'équipe, ancêtre. Ah, ancêtre mystique hein. Ancêtre mystique. Un responsable kulutu asa na expérience ebele na vie mais amipesi na makambo nini encourageaka na makambo ya religion kitendi nga na kolina mwana marin batata na biso babando kende poto place wana gu wana ekotelaki biso parce que na kalezalaki bilamba pozo yango il faut que na Matadi ou bien que na Brazzaville c'était dans les temps et biloko ezaki ndengwana parce que zo na masuwa mokili ezaki ndengwana pantalon jean na kala il faut que les Matadi ou bien que les Brazzaville pour que jean moko bien yo za Matadien toza kino Matadien doyen ya ba saper nyonso mbuta mutu ba saper nyonso ya Matadi oya koya kokosa yo onga boy lokuta na ye mutu na bango ancêtre Cicéron mutu ala ta veste du 1er janvier 31 décembre avec toutes les griffes na nango donc tenga mwana yo ngai na kana soza comme na 78 tenga za na deuxième primaire arrête de Pierre yokelanga eloko oyo restaurant business
class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Ah, je vous dis la vérité, Azam. Tata n'endemisa na ngaya za mwana. Okotuna ya ko yebisa yo. Mais courage nini ezo encourager yo o abandonner makambo te o ekangoka boye ndengambo moko boye. Papa eloko soki eza na makila poti kango eza difficile hein. Okay. Eza lokola kindoki mutu poti ka kindoki eza difficile. Moi so mesana kindumba eza na makila même obali o tse quelque part abano fraude kaka. Abano fraude? Ancêtre, question curiosité kaka. Okenda da poto. Ngai na kende Chine. Ah, mais côté on a des bafinga te na tanga na Nigeria na 64. OK. Po anglais na nga na bandango na bumona. Na lo anglais Afrique du Sud na kende deux fois. Po na ki délégué syndical général ya Jekamine, groupe Kinshasa Matadi. À tout moment na banosa na ba voyage. Bilambe pa na ngai à tout moment soki na ye. Aux États on souffrait de mission 10 000 francs. Solo ngoli 4 000 5 000 ko salo rien. Okomona rien. Na ki grand responsable na Jekamine. Ancêtre pardon. Po ba ndimo beno koza grand sapeur ya jeté. Faut ça la commande na maison pena na mikilo so mina source to ataba simbisio wa grand sapeur. Omonique biloko oui, toi na batu bakuna. Comme nga famille presque bangoni so bakuna. Baleki na ngatu bazakuna. Alors navigation comme ce que zobanda. Pona ina carte nanga ki mareto linga monango. Bientôt nga mona bando naviguer. Donc vous allez marin. Oui, na marin en même temps. Ah bon? Oui. On a bando naviguer d'ici là tous la makamba chango nord. Na bando kendo kuta na batu na koyebisa. Bomoni na yeko tala bino. Bochaka makele bla 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 na ye. Bolo balisus. Ancêtre. Siko na matadi. Yo mutoza numéro 1. Ermo bosala ape moi concours bosali pe concours à ça bobi bisape meilleure période on a tout et ça la rend divagation mutona mutabo s'auto proclamer sapeur kabo. Papa, au monique groupe bisoto ali. Yango groupe ya ba grand sapeur. Pour tout d'abord ça il faut en moyen. Ouais. Vous en moyen to lingo se bima sapeur ndengeni. OK ndo defa kababilo kwa batu. OK no senga kababilo kwa batu. Sapeur aza muto ya bimisa rambo. Aza na ba moyen. Toi tu n'as rien. Bazotielo moi pondo mamadeso na sani na esika moko après oko gango je suis sapé bubenga na ba honte poa papa ki tetie batu ce sont des tétis ba yebi bien bakoko kana bisote mais baza ba tétis siko ba bazila bilamba kwa papa musu ba chobote musu akyo senga quelque part ba chobo papa ozomona ke groupe yo toi yo moko tala groupe ndenge toi il faut sentir que ya bambuta muntu ngamo ko mbuta muntu na bango na zana bango comme lobina kina tout en versas bande koti tina se na ko l'action na zana ngona pareil yawo bo sikoza na nini papa lelo na lati ya banglais poto boy omoni course and sign course na mwana na ye tata na mwana bakrutilier ancêtre ngai na tunaki sokoza tout en ligne na moni course and son et goza na valeur à combien papa to boy ko chaba polémique so bo to pesi prix na boy ko pesa prix po bandoki ba mingi oh mais na mona na poto so ba tuni valeur eloko ba lelo na boy na bi pourquoi mais ba to sous-estimer oui ba sous-estimer papa tikana na tele mabamona nanu ndenge epeseli bon omoni long ndenge peseli normal na nzoto moto
obike nga na abule neti père aya apesa bajeune conseil batika sape ya distraction mais oza encouragé susu papa makambo oyo bajeune nazopesa parce que omonike comme king omonike apesi gu nga sikoyo bano ya mike nalingi batanga classe bango bakota classe makambo tikela bato na makambo na bango mingi soki okoti awa papa okoya kokoma escroc okoma moyibi. Oui, effectivement, parce que Bilamba oui, parce que Bilamba balata est moins cher. Papa, Babiloko yo soki omoni ke biso tondimi maréchal Rive Nkono. Ce n'est pas pour rien. Ancêtre yo ndima Rive Nkono na motivation ni. Papa, convaincre pas na. Omoni ke sape koya kina potopoto. Mutu akia lokoti yango asokoli yango atomboli yango tondi mete siko tanio so o sape kwa na potopoto Rive Nkono le maréchal azalaki wapi papa azako bonga mate abanda ko vigile na notalia bato makelela pamba balobaka pour rien tika na zo makambo ame yango soki makambo ame il s'était non ma félicité tala mausolée zalaki soki ko kuno regretter et mausolée ezaki tombo simple pardon tembo ici nyose ya kitaboy mbota pardon papa nabi ke bato balanda biso vraiment ebele est-ce que lelo pe bana noir balanda kayo peut-être un jour pour moi kilo biso so toza ba un jour to tikango est-ce que na monde ya sapi o avo kota pena o kota makilano pena na sapi ozaka ta ko so organiser moi muke papa ngana tonga ko na tonga nazobi c'est un grand responsable na jekamine oto mande ko no tondolo aza 4 parcelles mais yo to yo kalisolata ya parcelle moko te tala nga soki otuni mutuni vina nga na tikali ko futela ndako te vina nga na ibinde ba futela ndako vina mo bima yo futela ndako na futela ndako te nzambe zotala nga sona zokosa piniri nga na ibinde ba futela ka te na ibinde ba somba ka mituka na loengia sapo okotaka na bomwana na olongwa na ndako na no ajini ngane ko longwe pa na biso tanga bandio sala na bimaki na nute na se préparer tata na nga lingaki te tangu na bimi direct na kena lupangu na nga première parcelle après ne ko changer deuxième parcelle na zana kinkanda nga fana kana kinkanda na fana kana cité te mena kinkanda na fana na marshal soki tuni mutu nyoso matadi akoyebisa yo parce que bata matadi pe balanda biso baloba mso papa kosi ubi alobi vérité na ko constater na aju ya ngana keno kosi mais papa ko kosi ki pa aju te soki yo kosi toujours bato bakoya kobundula yo bakoya wote makambo lokuta eni nga vina nga nazoyebisa bino nafutela ndako te oui nafutela ndako te ancêtre pardon on dit ma peu présent JB Mpena na forme oui justement nakoboya te il a des moyens azana ba moyens fona ndima ye alata bien mais pour le moment mokonzi ezaka kapap Rive Nkono yeka ka mutu azali boso papa Rive Nkono na zibe pona yo nani akoleka muninga na makamba forme papa ngai na yebeli Rive ye pape jibe za pape te parce que côté la lelo bo relève papa mba c'est jibe mpiana papa tika biloko wana potangu de fois wazalaki ngana yebaki jibe azolata parce que nous solo batangu de fois wazalaki pourtant de fois za vivant abera kina parce que omonike yeko kende ba mingi soto landi patala moi j'apprécie encore des fois pour nga kota na magasin J3 somba 10 paires ngai j'apprécie des fois ndenge na ko apprécier maréchal Rive Nkono ndenge na apprécier ka des fois je l'apprécie dans JB te retient na rampe na ba Rive Nkono te JB l'attaka aza grand sapeur non yoka omonike yoji yazali akangama ka lokola yaza mingi na sansa yoji orke ba makambo za mingi te JB l'attaka yoji te mais non grand ni manager biloko ne mingi za yoji papa yoji no komre papa yoji no omoni parce que ngai pour le moment o mato qui t'arrive Nkono yekaka o mata o qui j'apprécie beaucoup to kende pe pa to zonge pai yo na jibe sikoto longa na Rive Nkono na masolo pe na o classer forme papa omoni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison yo na jibe nyo se comparaison na jibe non jibe ye azana kweni atambulaka nga pe nazana kweni nga natambulaka o comprendre tangu ngana mbuta mutu c'est-à-dire omoni ke ngana bandi makambo bango ba jibe bayeko
kota na makambo après nga nazalaka je tanke muta mutu nga il déjà na ba 60 kel tolati ba masamba débat tolati ba sapatu léopard tolati biloko wana bamusu balataki yango te me nga nalataki il faut ko après soki omoni na baage aboye mutu aza na ndima mutu wana ancêtre nga na mwana il faut na apprendre mpo na liboso ancêtre Cicéron na bamusicien nyonso omonaka na Kinshasa na oyo omonaka na Congo awa musicien nino ndimaka mpenake so aclasse na samte moche mutu aimpressionne nga oyo impressionné nga o mena impressionnaka yo so alati forme donc ezala neti naturel donc so alati donc yo mpe oganga na sa motema fo oganga mna abeti mpenza en tout cas nga napreciaka mingi des fois ouais na fanati mais des fois on appréciaka trop ça je dis la vérité oyo ezali point de vue na ngai bongo Adolphe oui naninga na bosana Adolphe mpe aklasaka Adolphe oui papa Adolphe Dominguez alataka il faut qu'on dima ye eloko nyonso bien ndima kozalaka te fanatique avec Félix Wazeko alataka papa bango nyonso na balataka tout le monde balataka na bango sans exception balataka mais kotala na bamisien nyonso papa malgré tokende na polémique te kofinde pena kotaka pena na biloko asapi makasi papa naboyi nanga koloba nakoloba nanga point au place wana te tolanda na ba Facebook na ba Instagram kofi alataka danger nakoloba nanga te ola batendeni parce que ya ba musicien nyonso lobi so totuni pe kofi pe azape parmi ba saper parce que abetaka pena bilambo bino ba saper bolata oui nalingaka kofi mingi po nalingi c'est encouragé nalingi aza encouragé non en tout et pour tout nga lingi kofi trop na nga kutu ba jour musuna vanda to solo na ye parce que c'est un coup oyebi ke ngana manda sa au classer na place ni aza un grand sapeur quand même aza sapeur na ko longola ete na boy na nga ko exclure aza un grand sapeur aza grand sapeur Koffi Olomide ana mbongo ne comment ça na ninte qui dit ça dit l'argent lui il a l'argent comment ça la sapeur te c'est bon. Merci beaucoup, merci. Mboutana, si tu veux changer. Ouais. En tout cas, merci vraiment d'être Cicéron. Oui, mais tu n'as parolier en même temps. Ah bon? Oh, vous avez la musique, hein? Oui, nous avons parolier. Tu es au Monique. Tu reçois la jour, monsieur. Chef frère. Et tu reçois là. Merci. Il y a un banana qui est tant que tu es internat. Voilà, il y a intuenite na bagrama kisari sheri yoko inanga kakampo ya makango kanisa mana mumke sima yoko regrete eloko nini osali yo esengo mingi merci ancêtre quel royaume de Messana en tout cas makambo eza somo mangokoto bayaya mangokoto mais sapato soki ezalaki yango nzunde se Tanzania en tout cas boyende bien esalaka bien boni d'abord ouais Kenny Piana sisi balobi j'ai changé donc j'ai changé donc ilandenga mokete kitoko oyo balobi eza équipe nationale nouvelle vision de la SAP cours de grand SAP sans agir ni insulte mais na kidiba soko yé penza donc ba fini moi moké pour mingi ba ki ko profiter yango moni ba ngeba profiter mingi na coin et le maréchal Lerif Nkono ba bi kote bango le roi zakala ba petit na yewana o te baloba SAP sans agir ni insulte bango ba finara te keba soko yé kaka na mauvais temps au finami to mona Fabregas sala clip mo kana ensemble avec ça bango pe ba mese ba da bino na ngo bilamba soki mutoye na plan o alobi ke o versa sakosi ezalaka Yoji Yamamoto ezalaka Dolce Gabbana ezalaka kaka Mushino trois maisons wana nde babeta yango Mushino Yoji Yamamoto na Dolce Gabbana si alors tomoni awa arrive kono vraiment sangisi bino tout boza réuni yo eloko nini pe et memi na motivation ya konde ma grand prêtre rive kono o bo pese charge nyonso maramba bilamba Kenny Piana nazolo banayo le maréchal rive kono oyoka ki place o ya alobaki ki aso programme ki yaza pape mais lelo akomi lelo akomi ko so programme que non ye aza pape de la religion qui tendi parce que biso nde ba tout pesa ki ye
biso nde topesaki ye charge wana soko otali conférence ya suka oyo le king auti kosala alobi na batuni ye balobi ndeko masala biso moko Cyril alobi ke no mais vieux ata oboyi ozaka pape d'abord tiens na makasi bino moko to tiens na makasi par force oyo amoni kaka ke ye akomi kotambola na château rouge na papier na bic po baloba ke no bavote papi na bango biso tolobi ke no ozomona de papier sa boy papier na bic bazotambola nango boy na château rouge oyo amoni kaka ke no ye mutu bani babimisa aza papi de la religion kitendi biso bana Matadi Congo central Kinshasa Lubumbashi Brazzaville Angola Belgique Paris Japon Côte d'Ivoire biso tout otelami na sima ya Rive Nkono oyo amoni kaka tolobi na bino keno komba ya cage boko beta mankuba ngai chef kuba ya lamba kuba ya elamba watu wasi wendeni nazoba na yo na Congo ligala forme za la tende bande ko balobaka mais forme tout ki papa te to ko somba forme en internet yo lati yo jia mamoto kene ko somba ngona c'est commande alors mais comment autour ki papa Cicero que mengande na bo chemise na lati na somba ngona poto na usine pena place ba sala okotaki na kota place ba sala nga ko pela na mindelo basala ka bilamba siko na ko féliciter yo parce que okendaki osombaki bilamba mususu osomba ngo pe so balingi na pesa bino pe na mindele o basala ka bilamba batindela ka bino ba photo ya eloko nyonso ebimi lelo na ko pesa bino kasi internet tokotaka internet te mundele oyo yoka elamba lelo basali déjà na usine tant batiango déjà mannequin lati biso tozala ngo déjà so ko somba na ko bimisa mbongo na ko somba vous comprenez donc so ko somba na ko bimisa mbongo na sombi osomona pona nini internet ezali sapi ya kala ezalaki lisu ezali lisu ndenge ya kala ezalaki te sapi ya bulelo eza ya kibulelo et là on a tout na siko negoranga kutu on se présenter. Ouais, je m'appelle Honoré Koubiala, un crocodile à Louosi, préfet de discipline et le chef du projet de la SAP internationale, sapeur de l'X de la République. Honoré Koubiala, un crocodile à Louosi. Un crocodile à Louosi, là tout na. Maman est ningisi château rouge, maman liste où ils ont tambola, bazolinga ba s'autoproclamer pape, les kings de Kimankutate, les maréchals qui vivent en Kono, bazon di maete, l'ilobani au goyeb sana bango ya kona au conclure. Bazala cosmétique Didier Masuki mobala mandefo pembe, nadliye bisaki bango déjà. Bota là-bas fungula misu, et si ton bateki ba radar. Comment expliquer la château rouge batu batambo na papier na bic po ba so programmer que no ba bimisa pape na bango est-ce que mi tout na bango so sala koloba na bango non biso nde bato yo to vota ki Rive Nkono programmation ezalaka awawa examen eza kuna na Paris bisika bango baza o na Belgique o na Japon on se comprend to yengi likolo suka na ngofo kitawa il faut okita awa venanga Sophie Dindele ayebi makambo na zoloba awa nde place oyo vote oyo salabaki to so programmer pona le maréchal Rive Nkono akoma pape yo lelo oya oboya yo za nani ataka ki ozotemwa na château rouge na papier na bic yo za nani et puis ozoya kobeta lisolo ya blouson oh naza na blouson oh aleki batu na bambango asombaka ba blouson na ye banda kosomba tuna ye atonga déjà pont atonga déjà pont même na maya kaluka atonga ki pont na mombele ba pont ba nzela salaki nyarka kolala kolamuka technologie ezoko évoluer na ndenge na yango mais c'est vrai bato ba tonga ba pont mais la solo bana yo nyarka émission suka tango asalaka batuna kai o envia kanani un jour comme lokola nani alobi na lingala comme lokola président Verkis ki amonganda. Pourquoi albino pour atonga ba immeuble c'est pour cela biso pe toza ko envier esprit ya le king de qui makuta atonga azana société azana entreprise so yo lo banine atonga te maréchal atonga nini Rive Nkono aza entrepreneur munene et puis uti ko tonga na minute oyo mausolée et puis mausolée les obeta avec étage eza niveau moko likolo que la musée de la SAP bilamba ya cerveau signal cause ezara simple mausolée te na likolo lisu na likolo na misé na se mausolée bokoti bosali makamukeni pia na roya akangisi ba photo likolo matine escalier o mati likolo kuna bokuta bilamba na ye na misé de la SAP un Louosi musicien ni so ka beti forme yo na samte mamno ndima na se pela petit na bina filé
nasepelaka na petit nanga bina file nalobi na yo nasepelaka na bina file full boss nalobi na yo nga nasepelaka na petit nanga ndenge alataka kaka alataka na ye yo saper osepela na mutu ayebi nde mamba olata na presaka petit wana na po lata grift alata ne babylone normal presaka peta full boss soka lati pe na mola ke kaka ou bien zoloba nalobi na yo car na otambola car moni jeep na otambola ngo nga la présentateur ya ki ote o ba yena ba contact ya basali gauche droite yango car na zotambola ngo petsa bige vieux d'avance sikutu yo penza donc ki vieux dengo bundaka pona nga na opeso souple moko na par mais père spirituel na bina filé c'est moi crocodile lui aussi alors il faut kaka ye kaka petit wana bo yela nga mutumi bale misatu te yo na bina filé bokuta na apena butu yo a part riff kono c'est petit wana bina filé bokuta na apena butu na butu osoka nga na zanani crocodile lui aussi te yo nde père spirituel na père spirituel na émission sur la soki baza c'est moi motoyo à côté c'est na note musicale c'est moi crocodile lui aussi c'est otuna ki bilomba le kama musique alobi ke baya ya baza ye pa betaka pompaka c'est moi le père spirituel motoyo na juillet na a 0 nga na zo beta ndule na 18h bona soir ya zo memba ba caisse ya batterie ya zo memba ba kitari ba drum na filazo memela yo na lobi na yo moto apesa ye mungongo na zo yo kalelo zo yemba première et azo yemba ba 10 c'est moi crocodile lui aussi mo za yemba ndene ngala bandaki kobeta première yena tia na première egi nazo micro akapela keni piana masolo oyoyo ken piana papa ya bana nanga oza kokotanga dute kroko ya luozi nasuki wana nasuki ka wana napesika mwa nias napesika nias coopérer makamba mazara ya musique nasuki kaka wana donc minga kolobeza te nouveau pape de la religion qui tendi Riven Kono album eza na pression na yebisi ba musicien tout ezala obi na filet ezala o kingandi bokanga ba album na bino na lobi na yo awa tozala makambo ya Riven Kono na lobi na yo tozala makambo ya Riven Kono après Riven Kono petit wana bina filet full boss avec beaucoup de respect dans Riven Kono album nezo bi maseke et le kanango ya bina filet ozoka titre nango te c'est le lauréat de la religion qui tendi wana eza pona biso merci beaucoup merci toza nzambe na ngai il faut présenter bino ba document ya Brazzaville parce que mingi ba utolo excusez po tolinga tokende Brazza invitation yango yo eyaki ezalaki signé na niveau ya mairie association yango yo association ya Filuzoni Daluzoni mairie ya Satya Kilinzaka DG Mikaka Poignata tozaki na délégation yango tozaki na délégation ya nouvelle vision de la SAP cours de gras partout délégation à 13 personnes oza autorisation de sortie na kasayo mokomoni ya ministère de la culture et art oyo bazo ko reconnaître équipe nationale ezala pamba te yango oyo ezala ba document ba corona pe ba test coronavirus et salama ki makambutu ça va voilà na TVT OK merci beaucoup merci kalate boza na Brazil ça la biso bien donc makambo pena nani asalaka mama basape oko bangambuti mon frère bonjour c'est présenté pe ya bato balanda biso Ken Piana oyebi ngai Dadimbela le capitaine Dadimbela l'homme puissant de la SAP du Congo central yepe mutama matadi oui naza matadi soko moni mutu moko yeno nga naza matadi aloba buzo ba contre Dadimbela crocodile la louose ancêtre Cicéron complexe tosapeka ndengo yena papa waza leader na bino kuna voilà na tambola na ancêtre oya banda masolo ngo ozo comprendre parce que masolo ngo buru ke koti trop même ba mandia bakomi bango pe bakomi danser mutu moko boye okena ko somba ba chaussette na yo na gambela okomi ko tonga ba modèle na yo pe komi sapero lo ba n'importe quoi ozo comprendre yango lelo fana banana no Ken Piana ba vie wana mo ekiri wana na poto bokenda poto
Bon comme si Paris n'est pas place à distraction. Vous pouvez investir on a bamboka na bino. Comment bino boke na Paris, bande ko na bino ba souffrir kotoyo, bande ko na bino ba se la balisungi, au lieu ko investir koto, bon comment na ba distraction, tela ki ndoka ndengwana, ozo zwa kaye na biko tamla na Château Rouge. Bon bimisa pape. Papa ko bimela na Château Rouge ta? Est-ce que pape na kaye na bik na bik? Tala no nanu ki ndoka ndengwana. Papa Wemba balobaka ngoke proclamation zande awa. Déjà si tu proclames qui déjà. Et c'est cela qui déjà. Bon comme ko tinda ba petit moko auto chassa ba petit moko à salité ken muta ko sa kita même na matadi soko kitiba ko yebisa yo ba sapero ba za reconnaître biso ba dadimbela ba crocodile luozi ba ancêtre Cicéron ba sapero ba voyage à kaisane biso ba sapero ba yeba na monde entier donc tout ça donc monde entier on ne so ba tikali wana o moni ki azolo ba buzo ba contre dadimbela ou bien crocodile sapero à toilette sapero ya bibembe sapero ya babar sapero ya simandaku donc bango tout wana ba bimakate ba yeba na te référence na bango zande biso nini pour la sortie album ya ndeko na sorti Vekon parce que ba saper nyonso ba bijou ango kozala neti imina sili nango ko tiango na ba bar tout ba boîte yebisa epe rife kolanda mupepe wana te match c'est silaki nyoka si bakataki mutu na mokila kaka muto sala mouvement yo muto zo lingo bima o pap yo zala papa nani neti dadi mbela makondima yo zala papa nani ba critère nyo surtout na yo ki poser ba ndeko na biso question ni na ngwe sali ke bo pesa Rive Kono papa Rive Kono même botangi ba kombo ba présage ben puis na faut beaucoup de respect mais na source ma solo ba tona nusu bazala kité donc tangu Rive Kono azo sala na ba Nyarkos azo na ba papa Wemba bango tout wana même na zo yo ba msuso no roi des blousons pouvoir d'achat yo blouson nini wana oyo kotangela biso keba attention nena sana baba John Galano nazana ba John Galanio donc nenga zaona makambo bilamba distraction yo zo lobela oyo yo ngape na lobela ngati neti ba John Galanio nazo lobela ngo yo pozo lobela ba Galiano na yo ozo comprendre mais affaire à mausolée nde makambo donc bazala ki sans boule sans projet affaire mausolée yango nde soki sama so yango soki si donc Rive Kono za ba critère nyoso ndule tomba na ko se umela na ngwana c'est combien des années soki combien mutaki pa ngwa te sko Rive Kono aye ongai patron na sombaka ba blouson ndako na osalité matufi bolimbisa ngai biso na kikongo tolobela ndenge na matufi lobela sapi bongisa na cimetière na Nyarkos ndako ya Nyarkos le papa sala nzela pona biso nyoso tout salité matufi ale yo ya koloba keno na sombi blouson ya 10 000 euros blouson fm keba attention to kondima mutu moko te attention ngape na terme na Galeano awa ozo comprendre attention to kondima mutu te merci Rive Kono za ba critère nyoso ndule abeti boyoki yango kitoko mbongo azana ngo azosala mausolée bilamba eza pona ba valeur na biso moko yo pe lobela bilamba eza pona valeur na moko mais mausolée eza pona valeur na biso tout et puis etikali même donc de génération en génération nana toute la question dadi pour to conclure dadi mele pona nini te ndenge bo sala ke na ba défilé to na ba démonstration bo tcha nzemba dernier coup de sifflet jour à programmation mais pour ni bo tcha arrive Kono te non Rive Kono oso komba yango bazoloba ngana osepela kutu to benga ye pe nouveau pape dans sens nini quand on parle de nouveau c'est que ancien zali donc ancien pape na biso Nyarkos yene to bana ko célébrer na banze monio surtout na ba manifestation Rive Kono aye siko komi siko to côté c'est Rive Kono peut-être yo ça qui diba mais na minute yo nzembo Rive Kono c'est kotaki ozo comprendre donc yo nde mutozole ba non ya zolo baza nouveau ndetka ye ko kunda histoire ya Nyarkos non ce qui va lever le nouveau mais c'est ancien zali ayo ça la continuité pourquoi ba sala ki nouveau testament pour ancien testament exact ce que nouveau testament tango ya qu'est-ce que ba dobo soni ancien testament mais pourquoi que nous le bandé on et puis aye ko valoriser tala le lobeta le lauréat de la sap nzembo wana yango ndezo pesa valeur ya service bino bo raisonner kango bino mbongo na bino ba distraction sur distraction mutu tala bona rien et puis ba petit wana ba lo ba buzoba tala ngana mutarando na yebisi bino l'air yango bolo ba petit arrivé dadi mbela wana dadi mbela nazo yebisa bino
tango bapetso na bazolo babuzo bapona rive kono bazotanga bakombo na bino bosepela alors tango ngana kobanda kotanga bakombo na bino bomona et puis petit yo soki capitaine soki 6 soki 4 soki 5 otobola elongi na yo okosaka bato ozwaka mwa chance okendaka soki mikili petit na obeta ona forme na kobeta ona forme je suis le capitaine puissant du Congo central soko sana tembe le kapa ya Ken Piana comme ça to senga na combat cage na kobeta yo na oyebisa yo. Merci Dadi Mbele, merci Ken na moni to conclure awa na moni Dadi Amati Makasi. Merci Dadi. Merci Dadi. Attention les lauréats de la SAP yangone makambo. Merci Dadi, merci tozo zela les lauréats de la SAP album arrive enko nezo bima d'ici là eza na labo kala mingi tezo sila vraiment bobongama parce que mozola ni arkos tezo fond maboye ba ocha kutu plaque moko wana oba na griffe moni bateau nyonso ba bima na album arrive enkono de ngolo ba ge ba onde penande ba laksa ba représenter SAP et puis ba plaquer ba kombo na ba na mozola Strevos ni arkos. Merci à trop na tikibino na ebite Ken so ngo conclure na nini. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Balobi ming to yamba bande ko na sope ba saper parce que bango pe bazo représenter art ya mboka na biso. Boyebi ke bango bazo solliciter bango partout. Papa mamba kufa na ba saper place moko bazo bina musique. Donc chaque temps e bandozala to na besoin ba saper to benga bango et ça la rappelle moi bien. Mbuta to suki na biso wana. Merci. To kutani prochainement. Personne va pour dire, on est quel bien. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.